obali mwasi na yo na bambongo ebele pe osali befort ba sacrifice obengisi ye na poto. Alors mwasi oyo obali aye pona libala te na mboka ya poto, aye pona koluka vie ya papa na ye apota chômage ya libela, ya mama na ye, ya tata mwasi na ye, ya oncle na ye, veut dire na lopango na bango to epa ya uti batu basalaka te, batu bazali na pauvreté extrême, crise économique ezali ko frapper na mboka ya Congo, likelemba ya kolia persiste, papa na mama ayebisi ye dernier toli oke na mboka ya poto kuna zalama ele mwana na biso tala ndenge situation tikeli biso, veut dire azali lokola aye kolukela bango na yeko développer sujet oyo ezali na ba frère rebelle balingaka ba frère na bango te na kati ya quartier. Soka kutani na mutu nyonso babengi mobali, surtout soki aza bogar, aza grand prêtre, alataka bien aza bogar, ye azomona déjà directement za mbanda na ye pozuwa eleka. Et pourtant na expliquer yo mwasi na yo tovanda na ye pendant 15 ans na quartier moko na twa temps ya kodraguer ete parce que aza na fantasme na ngate, beauté physique aza na beauté ya guna ngate, comportement na ye na mentalité aza nango azali na sens mon côté azala mwasi nanga, raison laquelle pendant 15 ans avant d'aller dans le quartier na tika la kolinga ete tuna ye ayebisa o vérité. Mais depuis yo bala ye okoma komona biso siko toza ba ennemi na yo parce que yo mobali osali complexé, parce que osali na motema mabe, parce que olingaka ba frère te, parce que zuwa na yo eza plus bas que les chemins. Faut développer un peu mentalité na yo. Bonsoir et pas nyonso message beaucoup de la bino voilà batebele ba réclamer ba lobi comme quoi nazali au sala ba vidéo ou bien ba émission trop camétique, trop politique. Bazali ko réclamer ba mission ba ndo sala ya liboso le musu nazo lobela makambo ya communauté ba tout ça. N'expliquer ba on a le baraka toujours même makambo pour la communauté et là on échanger ça. Mais bazali ko réclamer ba masolo mususu donc voilà. Le long on a choisi sujet libala na communauté ya biso ba indo, communauté africaine, communauté congolaise. Alors okoki ko sala sacrifice obala moi sino exemple na mboka ya Congo. D'abord obali na mariage moko oyo dot de mariage ezali élevé. Na kanisi dot de mariage et mimaki otina ba 15 000 ba 10 000. Ba senga kyo ba mbongo na façon exagérée parce que mariage coutumier et comment la sortie à commerce. Mais au sali befort au longi ko bala mwasi na yo si au sala deuxième effort au bengisier na l'Occident. Problème ezali tango tozali koloba botelema pona mboka ya Congo bo réclamer ba droit na bino batu mususu bazali komona mweza inutile eza na tina mobote mais batu bazali ko payer ba pot cassé na sens mususu tango payer za na condition te tango bino tu bosala kate mutu akopayer ba pot cassé wana peut-être azali victime oyo abali mwana na bino na l'Occident. Voilà. Obali mwasi na yo na bambongo ebele pe osali befort ba sacrifice obengisi ye na poto. Alors mwasi oyo obali aye pona libala te na mboka ya poto, aye pona koluka vie ya papa na ye apota chômage ya libela, ya mama na ye, ya tata mwasi na ye, ya oncle na ye, veut dire na lopango na bango to epa ya uti batu basalaka te, batu bazali na pauvreté extrême, crise économique ezali ko frapper na mboka ya Congo, likelemba ya kolia persiste, papa na mama ayebisi ye dernier toli oke na mboka ya poto kuna zalama ele mwana na biso tala ndenge situation tikeli biso, veut dire azali lokola aye kolukela bango vie mais aye lokola mwasi na yote oyo bali malgré ba sacrifice nyoso sali po bala ye malgré ba sacrifice osali po bengisa ye na poto eloko ni kosala na poto lelo koyebisa ye ke vie na biso ezali yo nga na bana po totika bana na vie na sens à vie ya bien faut te soutenir bana na biso na l'Occident, veut dire ba finance ba nini tout ça
faut ça la bien contrôler. Mais moi si wana aza na esprit mon côté à libala parce que ba boti na ye pas ya outil. Ayebi souffrance na oya tiki na mboka ya Congo. Ayebi makambo ba rappela qui est. Ayeli libala te, aye koluka mbongo. Ya monaka au vendre na mwasi azana no koso makasi ya mbongo. Au sali ba programme ko vanda te. Na compte bancaire bozana rien. Azama yene magile côté ya mbongo. Azali ko somba le musuba ndako na Congo yo yebite mobali yo balaye. Azali ko tinda ba mbongo le musuba ba parents yo yebite. Ba facture mususu azali ko futa ya ngote. Okomi komona fi na ekomi compliqué na mboka ya poto. Parce que moi so balaki aza moi cité ayaki te po na libala. Ayaki po na makambo mususu. Et ba mibali belé na poto bazali victime ya ba makambo wana. Natalaki théâtre moko mobali azali koloba chérie na uti ko bimisa mbongo na banque na tinde la maman parce que abengaki maman azali kobela moi ça surtout ki maman nini wana ko tinde la mbongo maman nini ko tinde la non maman na biso maman zo bela donc moi ça so tomboka non mbongo ko tinde te ti mobali ko expliquer non mais maman ko ya botayo ah yemta bengaki non alingi te ke mbongo mobali asunga ya yeba parent. Ça déjà l'esprit mabé. Vous comprenez, esprit mabé ça katinaye. L'air c'est que maman pena oya botaye. Balamoko soulagement et côté. Moi si on a ça déjà na caractère moko déjà mabé na libala nae. Ayeli vraiment libala te, mayeli siko course à la montre, ayeli makambo ya bambon. Vous monake asa le koso ya mbon. Okoki ko fonder pena famille. Bozala na trois chemins bana na bino ba sepela bo kenda ka ba vacances bo vivre pena comme c'est doit ndenge li ba les alaka jamais parce que depuis et pas yaouta et pas y a problème et bandeli moi soana na poto akoki ko sala ba makambo ya mabe akola kisoba makambo mabe tango yo bengi papa botaye mama botaye asa suna pouvoir te papa botaye asa suna parole te parce que soki ameki kopesa ye toli code ya Western Union et kokende le soutien na Congo akosa la condamné donc papa koma koluba na se mama koma koluba na se mais bangonde batu babebisa mwana tango ya yaki na poto Congo ezali pays oyo batu bakanisa so na poto oye na paradis et belé ba congolais bakanisa ka bongo exemple net na Angola bakamwa na bango batu poto nazana master moko ba kenda plusieurs fois na Congo. L'air ya kendaka na Congo bilamba mi makajonga kana ngote mbongo ya kendaka na ngajonga presque mpiaka alobi kune sa pesanga batutu basali presque le système ya bamandia mais auti ko sala deux voyages na Angola ba masa oya tika na Angola ba hao batu bayeba kiye abi na Angola bazo jonga bazo rappeler nga ke poto ça n'a rien kuna bo souffra tala kutu na zone na $4000 ba pesinga le tozo kende komela ba masanga na ba bar ba nini bazo sombela nga ba biloko bazo pesanga mo ba mbongo mentalité mais biso na Congo poto ezali synonyme ya réussite eza synonyme pene ya paradis mais na mboka ya Angola surtout ba kalwande ba mona ba poto eza pene mboka ba mpiake mboka ya batu moko bazana rien so ke pene Angola ko mona pene ke non ba mituka muso etambola na Luanda ko na poto ezali. Vous comprenez? Même si vous avez des Angola, c'est rare pour benga yo tinda bo salabo. C'est rare. Mais na Congo te Congo différemment. Mais tant que vous allez rappeler batu, les alliés ensemble ya makambo ya vie ya Congo pe ya makambo politique, batu basali ko comprendre te. Voilà pourquoi vous allez vivre dans la communauté pe na mababa la passe. Tant que moi ça va na manifester, ba makambo tu ya ba mabe ba lokoso bani bozo kanate, ko soit ne pas. Tant que yo mena ba église tant que qui va à l'église pour pasteur mais carotter hier après ça vient toli moko solide ake kokuta na susu na mutu mususu ya mystique l'église pasteur akozana nguya côté ya moi si na côté parce que pasteur aza déjà na posa azana ba ndimi epelé l'église na ye makambo oya koki kolobani ya mutu ya po atika ba caractère ozo déranger mobali pasteur akoloba ba biloko na te parce que alingi a garder mon dimine azala intact parce qu'il y a ça posé à partout bas à l'épelé l'argent de dîmes l'argent de France voir pasteur ezali sikoyo na ndenge ya se azali ko betele ba masolo mususu pesa la chance azala vrai pasteur ce qui passe faux pasteur à mystique mère azota la bota mère de banine tout ça azali ko bouler déjà que non momi onenga yeko tikela ngai donc fona les kai na sali ba délivrance na ndenge ba sexualité tout ça
communauté na biso tozali ko souffrir bato ebele basali ba victime ba mususu basili ko kufa na mboka ya poto ndenge na rappelaka bino plus de 49 hommes angolais congolais basila ko kufa na ba crise cardiaque na mboka ya poto majorité ya bato wana ezali kaka likambo ya ba divorce course à la montre mais madame atonga pe acha metro te na Congo atonga pe ba autoroute te na mboka ya Congo magaza na koso mbote ya mingi na bino bozali ko soutenir ngai voilà ndenge nazali ko continuer série ya ba émission oyo bato ba réclamaki na lobelaka mingi susu makambo ya communauté oyo ezali ko déranger bato. Voilà, donc de temps en temps, sur notre temps, la bande robette la bino ba moi ba vidéo ya boye. Oyo azali na bwana pe maele alanda peut-être ba tebele ba sala makambo ba éviter. Lelo na sala CG ya Zoua na ko lobela jalousie hein Zoua. Ba tebele ba betela ka Zoua maboko ba mwasi musunga na za Zoua makasi na mobali nanga. Mobali mususu na za Zoua na mwasi na ngai. C'est bien ko za na Zoua. Zoua c'est très bien. Mais Zoua et tchaka batubele mal à l'aise. Zoua et luka ba divorce na balibala. Zoua et luka ba dispute ko sona na libala. Zoua et bon wana na haine, et bon wani colère, et comme guerre ba bitumba ekwei. Zoua ezali phénomène moko esprit moko fo ba ko maîtriser ngo parce que soki ozali ko jongo kaka ndenge ozozula ngo wana donc mawato. Naye ko développer sujet oyo ezali na ba frère rebelle balingaka ba frère na bango te na kati ya quartier. Soka kutani na mutu nyoso babengi mobali surtout soki aza bogar, aza grand prêtre, ala takabia aza bogar. Yazo mona déjà directement zambanda naye. Ozuwa eleka. Et pourtant na ko expliquer yo. Moi si na yo to vanda na pendant 15 ans na quartier moko. Na tu as temps ya ko draguer été parce que azana fantasme na ngate beauté physique azana beauté ya guna ngate comportement na ye na mentalité azana ngo azali na sens mon côté azala moi sinanga raison laquelle pendant 15 ans avant d'aller na quartier na tsala ko linga été tout na ye aibisa vérité. Mais depuis au balaye, au comment on a biso siko to za ba ennemi na yo parce que yo mobali osali complexé parce que osali na motema mabe parce que olingaka ba frère te parce que Zoua na yo et ça plus bas que les champs même faut développer un peu mentalité na yo. Au moins que pendant 15 ans moi si na yo na tikala ko linga ite mais l'air yo ye na katio balié au komi ko considérer biso le rôle bambanda. Parce que yo lingaka ba frère te ya communauté parce que yo koki ko sala loko moko te na baninga na yo mibali parce que Zoua na yo ezali au delà batu bakoki ko solola na mère te batu bakoki ko benga mère te soki yo yoki ba benga ki yo mutu azu solola na magasin na nzela et sans problème. Alors mentalité wana ezali mentalité ya kozala na motema mabe. Mobali yo bali avant dans la quartier pendant 20 ans. Ser moko ta quartier alingaki. Aumelaki na quartier kutu obeta masolo yango ya tulai. Azalaki na gu ya mwasi moko te ya quartier. Mais banda yo mwasi bobala na frère wana okoma ko kangela ba ser nyonso ya quartier kanda. Okoma ko sala ba bipale. Okoma ko kanga ba mbanda no kaka na kati ya quartier. Mentalité wana ezali mentalité moko bien mingité. Tango biso tozali ko kola autant que banka. Na ko linga tena vanda ou bien na bala mwasi oya zandumba. Veut dire Zoua na yo, inquiétude na yo, na lingi na yeba. Mère zandumba. Mère lova yo te. Mère sala kasir na yo te. Tu manques quelque chose pour oya ko banga ba ninga na ba frère no mibali. Biso na monde banka, na monde bankumu. Soki na zana chéri, na ko zwa jomo ko ya bogar, grand prêtre. Na tindia linga yanga mwasi obi yanga chéri. Na téléphone, chéri azo ebate, tozana yelongo, na tindia draguer na tala. Soki azana nguya, soki pena za femme ko aza mentir, soki aza dire.
basi musu bakweya bazo draguer oyo mobali aza pembeni azoyoka forme ye mutatindi jo adraguer mwasi akweya après mobali ekorapele ke no oyo oza ndumba ozomona masala la azobenga tozalaki na yenga natinda abenga draguer omoi ndenge okwei kao okozala mwasi ya grand prêtre te soki ozali na sansa kindumba un vrai mobali akolinga te akende kobala mwasi po aza ndumba po vi na ye mobimbe koma na baketi vi na ye mobimbe koma na bazuwa non nga mwasi na nga kozala ndumba te. L'amour est basé sur la confiance. Comme tu le vois toujours, l'amour sans confiance, c'est comme une fleur sans parfum. Faut avoir la confiance na mère. Veut dire mère a qui voyager. Veut dire mère a qui taper dans milieu moko ya banka. Mais mère no azanka aza dire, aza fidèle na yo, aza sir na yo. Mobali moko te aza na mokila lekio. Wana za mwasi na yo. Mais bino botinga mi basi mususu ozo banga. Même mère écoute ça na ndumba te manketi dina yo ozo banga pourquoi ozo banga baninga na mibali. Okoki bo développer le moko te parce que oza na mami wata na parler na yo donc moi si na olingi kutu te pas de contact mais ozo banga pourquoi oyina ba frère eza ki motema mabe en même temps ozali ko sambela en même temps ozali ko sambela kuna na Bible ozotanga babi aimez-vous les uns les autres mais yo zolinga batute likolo ya zuwa mère aningana te mère azwa mopepe te mère a développé ma solo na batu mususu te mère a solale musu na ba garçon musu ba cousin ya famille na ete batu tout ba koma lokola benemi na yo mais na zuwa wana tout le temps ozali ko beta mère ozali ko finga mère ozali ko sona na mère yango nazali ko senga na bino bu maîtriser ba zuwa musu za zuwa mal placé. Et ça n'a sens mon côté. Ngai na ko vanda na mwasi te excité nga zuwa. So ka excité nga zuwa veut dire asalinge lo kwa mabe. Akoye ko langa ko yeba caractère. Ngai pe na ko mema mwasi na nga na ba grand zuwa te parce que na ko ye ko la ye. Biloko oyo alingaka te na ko lukate na sala. Ce qui mwasi na nga komi na zuwa veut dire nga so se comporter mal. Na sali ko excité zuwa na ye veut dire na sali ko toucher par-ci par-là, mère a commis na bazoua. Voilà les problèmes. Libala oya bazoua makasi ça va na kimyate. Ko soit na de temps en temps parce que bino bakolo zoua. Bo ça va na kimyate tout le temps ko soit na pour na bazoua mal placé. Exemple nga siko na artiste ou mobali na politicien ou aza un pasteur ou azali artiste lokola nga. Akosala musala na eta. Pourtant on tourner clip na fille yo koloba. Tant que nous voyons les musiciens à Bassi, yo koloba. Tant que nous en voyage, yo zali toujours manque de confiance. Bazou ano liboso, vous en akimia jamais. Voilà pourquoi on a la ngarazo ate. Ceux qui vont comprendre vidéo na sali, boy ba ko gérer bazou na bino vous allez bien. Parce que batou ozali ko sali la zoua, le mususu yo ndem tolela ka mwasi na ona côté na ye. Mais mutu wana ozali ko sali la zoua linga mwasi na hotel. Et preuve avant d'aller pendant 15 ans, il a été ni contre